raté keba aussi la nyonso ya ngwana au moins mutu so azo silo bi ya nimati donc ba c'est exemple de moi ça zo fani parce que si tantine zo simba to mon la back si j'arrive tantine zo simba ta back si j'arrive oui le moment à jour sur mon mambe koki donc tant zo simba te comprendre que ezo simba c'est double stade de martyr voya ba jeune côté ka ba stade ba municipal wa pambe zo melara bi innocent tondisa ina innocent na jede innocent tondisa ozomona siko ba concurrence mama o bango ko basala bangwana ba innocent tondisa ina jede na félicitations innocent na mwasi na rebochu yo mona ba concours na ba biso kokota raté mais tant moi mko kosa mi photo ya totika empreinte to gogoloka ko ba mo gogo mko tango obeta ba fikine bozo boudé mais lelo fikine ba devoir wana no bolongoli te ba sharp no bolongoli fikine na lodi oye ba présentation ba chikito na municipal yo mambezalaka plein à craquer ya liwa tina ba prince wana to ezali ya otomi siko to kolongola nini bango ne faut ba longola ba devoir affaire so aza mobali abeta 24 novembre so aza mobali abeta 20 yango wana batu basombi bilamba pembe yozo boya ba pembe zuluka balata wa ba blanc kaki lobi na porte wa ba blanc cassé okota te wana ba blanc cassé batu ba zonga ba basombi ba bilamba pembe wana ba blanc cassé wana blanc te wana ba blanc cassé ivoire wana balata ba ivoire wana blanc te blanc de toyebi papa chéri ça sera bling bling ba pembe ya pembe bling bling o toyebaka yango je vais dire si fait côté vous ça peut dire après vous êtes sous dans la tête qui na biso you arena après to quel Londres après to quel Chicago mais dans autre maintenant après to zogi sur l'année prochaine double stade de martyr après je vais dire si fait côté vous ça peut dire bibota la aïe ça fait Fabregas pour l'anniversaire ne bangoa aïe c'est pas héritier l'anniversaire ne bangoa qui est l'anniversaire na bota la ngana zo betabo yo reti yembanda ne zane Fabregas banane nani likamba bongayo okoma ngai au moins so ndem na komi ngai ya bien mandane Fabregas ya rabisote élégant touré élégant de Paris vraiment papa na jardin élégant touré to solara ne to solara rodi ki panda kala te no wazo ya sala biloko wana sala biloko wana batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine balinga mboka boete vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça Congolais solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo et Sengo officiel plus télévision. C'est vraiment l'heure, il y a une émission de Bolingara mingi moto, que je chaud. O tope sarabino, chaud ndenge Bolingara, chaud tope tope sarabino o Bolingara. Na pesi mbote na batu tu balingara ngai na Armel Wombo, ana sima caméra, nani Berli Vengametiu mete na PC Bambote Belé. Encore une fois, merci na général manager Clovis Fimpa. Mutema ya mama Doris Fimpa. Bambote na yo ebele. Et pourquoi pas na Jani Tambo Business, Jani Tambo Business na PC Bambote Belé. So na poso somba ba blo ba téléphone, ba téléphone na lac Moiro numéro 52. C'est bon. Grand prêtre Mayamoto, tout moi. Et lamba est égal à Mayamoto.
maya moto est égal ya elamba na pesi yo bambote ebele grand prêtre maya moto maya tout moi hein mbote no yango wana ba big salutation na yo vraiment ya ngo wana nazanga moko te nazana ya mpaka o tozwa pena ten rusula na on a que 20 minutes de lisolo avec ya mpaka to rusula na ya tembe ya loma et puis yanko ya mpaka. Ouais, plaisir chaud. Bonjour. Bonjour, Chaud. bonjour, 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 bonjour. Na bala nyonso bazolanda biso ya Congo et Sengo vraiment na yebiki Eddie Weston de Paris vraiment les Camerounais face à ça Issa Unga Nunane Fabos et puis Maître Zet Balebele président Manu Mwendo bienvenue Swele mais c'est penalty et puis Charlie Kabea o atara moté mananga kimia sans et pas moi et en plus Tobo Sanate et le moko et lamba eza pour l'éternité. Donc na lobi que tant mutabota mama alata tant mutu akufaka swele oyo sukisa akufaka na elamba no mona mutu so akufi mo ba lesa ezate ya ntango soko za na mungu na yo sombe elamba ozala propre pour ça la bien na ina saka bato bakabakate kabaka yo za na muko yo po okwe yanga na uzu so senga ta na oboya o comprendre vie poani na kabaite lelo pe ya paka bo comprendre ukabilanga o comprendre vie Jojo Kabuya pour ma place ça na pesi mbote puis et bien les airs jogo match Yves Cléter Mobali affaire d'homme et puis star mi de 3 fois star karaté na mboka na mabele vraiment beau da fashion batunanga to ya Turquie et bien les airs Paris le livre na énergie c'est bon en mutezo ke kitoko vraiment na ebike ah batutunde bazaka mabe ya kanan na ngai puis na si odito la fille du roi la préférée grosse moulir na pesi batutunde bote. OK un peu rapidement ouais tout sur la stade a déjà fallu pour annoncer double stade de martyrs. Koko sozate, binomo bozo mona koko sote. Koko sonete na nini Clégisho? Makambu deje yindi makambu deje. Makambu ya nini Clégisho? Clégisho. Utala ki stade banda lobby. Namona eka les aventures des allumettes Simba. Ndeba botana ina Sarah Lula bana basi ni bale o abetia. Ah namona eka nde bana basi bazo potana Sarah Lula na Falipu bana basi na ndeni kasi lobi na yebe ke ezale journée ya basi nde bakobeta po Sarah Lula beta ilobi en tout cas Sarah Lula félicitations il faut ka kokendaka na bango bon na moins des choses au gagner ti yo faut sila na mère mama si et kende bien asila na nani na mama si basi déjà na mama fa souhaiter na mama si ndena Cindy Leker. Pour Sarah Lula, mona moi si basi na elobi na mama fa. Bon, mona niveau ba Cindy Leker. Maza mona moi si azobeta miziki kitoko na mboka o. Kaza na bénédiction na biso bagulwa. Bon neto bana bénédiction na bino bagulwa mba mona Cindy Leker. Kasi déjà beta mama fa lobi. Ce que faut beta siko le sous mama si. Donc jour Cindy on ta obeta place mo Sarah Lula pa obeta. Bango na bango tu bato asimi mamba féminine bango na Sarah Lula pele bayebi makati makati omone a prestation na oyo otala ndenge fali a prestation ki lobi na bakutu fali a prestation ya fali lobi omona ki ondeni bato babaye bato babaye bazo ya muziki yango ozo yemba te jo bato bazo ya muziki azo yemba te basenge ko yemba te sika biso to yemba mutu ngalo ngwe msusu kaluka aye makolu pe mambeza inango boleya ona portugais balobaka ofele mutu aya moni pe eyembeli ya bien te pe bato bayena bango mingi te po découragement ba o bazo benga baninga kuna neni azo yemba na ete to sito lembi na biso jeune ndeko na biso artiste musicien forcé yemba rata po sala rabi po biso zaidi na martira mutu to fega zo yemba danger regarde maintenant donc ayembi ndenge ayemba na studio yango moni bato mosusu bazali na ndako ato tiebo ye mombango ayi bato babaye ye azoyemba te les anglais de yolo bayebisinga bametre setie bametre pati tomba tu bamutuka bato tu bayebisinga ya mpaka tobaye baoseya kanaki tobaye bametre bolio babaye po bayebisinga ya mpaka tipo wana tokei ka bavantire nasalaka yango wana azosalaka azoyemba te azoyemba te azosala eloko te qu'est-ce qu'il y a maintenant na musique ba yako tala ozoyemba bien tala so to beta mamba ba stade bo na bodi ya biso faire abeta ba stade nyonso o eza minene na mboko
Vita Imanana ebeta na Vélodrome te, Vita Imana ebeta na 24 novembre, faire abeta 24 novembre. Na ba terrain na bango ba comment obeta ba jeune ba mefe ba GD, Vita Imana abeta te, Vita Imana beta na stade du 20, faire abeta na stade du 20. Na 20. Ah, c'est chaud. Que se rappeler ngati. Oza mutu ya makambo, omoni makambo. Yango moni ta tolobaka ke, omoni ki lelo na bango, ki kala affaire, omoni kala affaire yango ekoma ki lelo na bango. Po biso beta ba Vélodrome, to beta ba 20 to beti martyr. Donc yango moni ba jeune tant bazo potana. Oyebi souci ya garçon les années po innocent na mwasi ne ba beti na ago. Tant atali innocent na mwasi ne ba sali plein na aqua, motema moto wana voilà les inconvénients bat ba yemuke. Ah? Bat ba yemuke biso vraiment to beta place wana. Faire rigola. Ah! No sakana na maman faire rigola bataring. Jésus de Niance. Eh! Ya mama be ya kanam abeta place wana. Ya ba Yvette mbi ya Zanuti. Kebo church. Mninga zo beta ba stade. Wana Deza ba beta municipal la GD. Wana ba stade te ya zo beta ba municipal. Biso ne to beta ba stade. Ba stade August no tu na 20 bo beta onko. Ah, yo za kana mboko te clégie. Que rappeler ngati yapa. Jésus. To beta 20 na ba 2015. Ça l'a à peu plein. Et bon, faire les cigales sur ça plein ça. Faire les cigales sur ça plein ça. To beta ba 24 novembre. Tala, to beta ma solo na mie musique faire za lolo mana mamba musique. Moi tu es lelo ba jeune bazolo ba ke na ko sala bo. Faut ba sa ngona ba innocent. Bangonde faut ba sala makambo wana ba concours na bango. Yo mona ba concours na bango biso kokota. To kota te mais tant moi mko kosa mi photo ya to tika empreinte to gogoloka go maman gogo mko. Frère ko atrisha na oyembo moi tant David abanda ko yemba. Frère akengela yango lelo moni frère yembeli wana. Ezo de mettre na ngoma matete atrisha na livre du mettre go. Yesu za agoyo ya loyembo. Frère go la champion moti. Atrisha na livre ya bitumba. Donc faire atrisha ko na livre ya loyembo et pas David. Mwana moni bato na beti bo ba beta na ba théâtre. Wana ba théâtre na au moins ngane na bo mikolo ko na lapi na na temps ya ufinga mutu te mena na temps na limbo la nde vérité. Mutachesi teni exiger bilamba pembe. Bat ba sombi bilamba pembe yozo boya. Ba pembe nzuluka ba late wana ba blanc kaki. Lobi na porte so na blanc cassé. Wana ba blanc cassé. Bat ba zonga ba sombi ba bilamba pembe. Wana ba blanc cassé, wana blanc. Wana blanc te. Wana ba blanc cassé, ivoire. Wana ba late ba ivoire, wana blanc te. Ah, blanc de to yebi papa chéri mutasara bling bling. Ba pembe ya pembe, bling bling oto yebaka yango. Bon wana blanc. Ah, clégie peut se mona souvient te. Wana nani? Wana nini? Pemba nzoko, ivoire. Wana ba pemba nzoko. Pemba nzoko ebrilaka te. Bling bling nde ajibe brilla nozo mona ke mobali alati lamba pembe. On a ba théâtre pas ba jeune bazo sala wana. Au moins biloko ngo mutu soki zo raté keba ko sila nyonso ya ngwana. Au moins mutu so azo sila obi ya ndima te. Quand ba c'est exemple de moi ça zo fani. Parce que si tantine zo simba to mona baxi j'arrive. Oui. Tantine zo simba ta baxi j'arrive. Oui. Ye moment a jour nsuma moni mama ekoki. Donc tant zo simba te comprendre que ezo simba te c'est double stade de martyr. Ah, wana ya maloba to lito mona yango. Biso kuto mwema mtu ba oloba na équipe biso te po biso to wana mtu sa na concurrence te biso sa concurrence na musique tawa linga loba bon ayebisa inonce bibota la ayebisa pe Fabregas po ba adversaire ne bango ayebisi pe na héritier ba adversaire ne bango ke ba adversaire na nga botala nga na zo beta bo yo keti yembanda ne za ne Fabregas mbana nani likamba bongayo okoma ngai au moins so ndem na komi ngai ya bien. Mandane Fabregas ezaka biso te. Élégant Touré, élégant de Paris vraiment papa na Jaden élégant Touré to solara neto solara Rodrigue Kipanza kalate no wazo ya sala biloko wana sala. Sala biloko wana Rodrigue Kipanza esala nga bien makasi. Ah. Les jishutala. Omoni lelo ko to beta souffrir na niveau ya ba jeune ote. Ka ba stade ba municipal wa pambe zo melara bino. Innocent tondisa ina Innocent. Na jede innocent tondisa.
ozomona siko ba concurrence maman o bango il faut basala bango na ba innocent innocent to ndisa NGD na ye félicitations innocent bi na mwasi na rebo chu tango obeta ba fikine bozo bude mais lelo fikine ba devoir wana no bolongoli te ba shark no bolongoli te fikine na lobi oyeba présentation ya ba shikito na municipal oyeba mbezalaka plein à craquer ya liwa tina ba prince wana to ezaki ya otomi siko to kolongola nini bango ne faut ba longola ba devoir à faire soit za mobali abeta 24 novembre soit za mobali abeta 20 yango wana non lingana yeba papa Hervé Ferrigo la betara 20 na pesi yo yango na ba 2015 ou 17 Ferrigo la beta stade di 20 ya 20 ya quartier te o ya stade Tata Raphaël mona ke bango tu balanda na bango ka faire biso za na muto to kolanda te to pesi devoir to lobi lelo to ko beta ba concert inutile te po to za na focus ya dynastie volume 2 ezobi makala te donc nzembo na leli lo Rita Bola ezate na nzembo atipe bokana lauréat de Bruxelles donc tipe bokana pa obima kuna abima te tipe bokana fo abima tipe bokana Clégie Show oyima mto sola na kuzu dikamon ya na décembre oyima mto sola tipe bokana likambo ya décembre ayebi likambo yango eza secret balobaka na mutu te ezalaka na kati ya motema yango batonton maya bayebi bamantimba bamanzuzi bayebi ke toza na événement moko ya monene eleki baévénement nyonso na mois de décembre donc tout le monde aza biso bajani tambu donc bongamaka mutu aboya Adam na Eva baza bolumbu jani tambu ok yampaka ouais naza Skobino bo raisonner nini pour babi calendrier fallait boza dans les États-Unis mais jusqu'à présent na calendrier bo pesa ki papa Hervé kaka azobeta pe concert baninga bazobeta tozo sala ba clip eloko oyo tokoki ko beta concert c'est bon mais toyebisa ki batu ke dynastie volume 2 ezobima ba clip ya dynastie volume 2 ezo salama tolingi lisusu moni nombre tokenda États-Unis to bakisa lisusu ebele ndoloma batu pona batu tu lelo balela ke ya ilusi fo akeni donc ya ilusi il faut akeni batu musu basalaki te il faut bakeni donc ezali ke récompense ya Ferrigo la ningaka azala na ba poulet na ye nyonso biso toza bakolo ambassade te ambassade bakomaka bokoti dossier bango ba répondre bino donc toyeba ke biso ba concert na biso ezali reporter eza annulé te basal États-Unis vraiment nazana nuna yango te ke tobeta na salle to beta lokuta te po bato bazotala biso bazana na besoin ya information ya bi po fallait beta na polo oyo ebita polo basi sango na munganga yo ebi yango te apolo basi sango na munganga oyoke elenge gwe maninga inalingaki na tina yampaka sawa aisheti yu alikali yu obezo alikali yu ndoleka te donc biso ba biloko na ba polo biso to beta biloko abongo te eza biloko ebimaka bato na bamiso esalaka mabe biso to beta biloko ya bien et en plus makambo nyonso jeune garçon na osala biso to osala na biso yango te mais il y a aussi les forts à ça là au faire mais il y a bête Bercy bino pe boluka bo bête Bercy non Bercy batu babanango Kofi Olomide beta Bercy kala aye na ba jeune génération beti martyr bino pe bolani faire beta martyr kala na orchestre na bango wenge musique 4x4 wenge musique maison mais oazaye cofondateur et pas ya na ngama makanda wera so ya papa ya nani ya papa ya papa ya papa ya za papa na efira za mwana we ensemble ya papa na ye kasi to bit kasi papa ya ebo to bo yango te pa ya za papa na ya papa au moni concert we ensemble ni na Londres en tout cas félicitations à Yves de la Forêt vous tapez si communiquer 2 heures du temps batu baye modèle wana tout cas to ndima batu ezali ke na basale tout bazoboya 2 heures avant après ce que tu obeta na salle mais nombre bato wana ba répondre na éviter est-ce que vraiment mambo ba faire ba wera bazo sala
baosala makambo oyo ezake makambo ya minene. Makambo ya minene na ndenga lisekite ke makambo vraiment ya minene. Ba Julio Semo na Jobour et puis ce Nathalie na maître Doli Chalako. Mon pasteur héritier bongo ya Majulia na bosa miyote. Talakaka. Photo ni manga ba igwe malgré ba âge wana. Projection na éviter. To fandika bo concert bazo anini. Bazo anini pour la place bazo éviter. Ou créer place mon na désert du taba tu peux ba répondre bon. Ça va quand même. Na on soit na rebeta en place wana. Et ça là ozo comprendre que le show que lelo mamoto ya nango lelo ya phénomène combattant. Awa Joyce. Donc phénomène combattant oyo e ya lelo et comment que ba musicien ba beta te mais ba combattant ce ko bazo senga papa Hervé faire rigola bataringe abeta na Goma. Pour un message oyo ya pesa ki wana ke bandiko na biso to bosani binote malgré ba guerre faire rigola so abetika na Goma pa ba combattant ba bisali nyonso ya lingi na poto a obeta. Pour aza le seul musicien pour azoyoka mawa ya mo. Mais fali da fongola nzela poto. Zelani. Abeta merci. Ya mikakatano. Ah, ya mikakatano. Kasi. Ah, biso ya mikakatano te ezanga mutu alongo na ndako abisi. Les enfants, je suis parti au concert de papa Hervé Bana. Mama bayo biso ezanga bon. Biso ezate mama zoke na robatama. Azui plante akangi atia on est mutazo kima bana na victoire baboto la plante te. Biso ezala na ke mama bimina ndako alaki ke na kei. Ayem na concert pe sili azomi. Kanga mama zo betelo mko fera obeta na poto ezala bon. Et umeli a beta pe na poto. Oh, et umeli te to te risika la terre. Risika boy lelo. Muto lelo na mape mati na mokili liko na ye. Et ça c'est mati yozo ba risi ah. Beta na salle na risi. So to beta na salle ni na risi. Ah, que j'ai chaud. Na risi to beta des concerts. Basa la risi passe na mutu. Cristiano na riti nzele bakanga photo na risi o batu bakomaka na kanga photo na Cristiano na kanga bo o garçon na fali akosaka binois. Riti nzele pe bakanga na Cristiano. Cristiano azo tourner tie qui a je suis musicien. De qui a dit de papa Hervé. Où est papa Hervé? C'est lui là. C'est qu'on a portigue. Ah, oui. Kinene. Ah, yo linganda. Ago yo bagenga na yebi balangi tu. O lingaka na luba. Mais beton atana ki porte. Yenda. Tigala pema. Sega pa Clovis fi ba bina luba ngone émission ezo na robeta. Général manager. Un pas kaluba. Talangana sana ba relation danger surtout na ba braza na za ba nani. Neti so na biba komba bango ba braza za trop bête. Bo bête ta masamba débat. Ramaniki. Izaka ba projet bino ka mamba. To utaki fait moi rawa. Pour mon réussite totale na Côte d'Ivoire. Toi to petit fait spam réussite. Si on a évité finalement boninga so faire asani abeta cancer bolumbu abeta pe bolumbu te po ba ne ba rumuna. Arobeta bolumbu te to robeta kaka ba concert ndenge batu babeta ka pe ya kitoko. Biso robeta ba concert a pamba te o ba jeune bazo beta na bige mon vieux Victor Mbalanza ou vraiment en tout cas Eddie Weston de Paris, les Camerounais. Eddie Weston de Paris, na dit que Sombela awa iPhone 14, ya suka 14. Sombela on bazot sa te métro. Na on l'axamna awa na okangati. Aozo. Pété. Alors qui en parle. Pour comme dans la suka, un mot par rapport il y a concert à Fali pour pas symbiose na onyo surtout et puis ba dédicace. Na sepeli jour wana na Saralu la nenga betaki mama sa na mama fa de babetaki ikenda ebe mama fa abiti na banda na municipal mama sa abeta kota ma campagne ke bien ezali journée il fallait bana basika babeta ke bien ba dédicace Zanda lola lisusu makambo yo Jojo Kabuya vraiment na pesi yo mbote et puis Cédric Mbala lisuni ekimelo na ngai donc Cédric Mbala ba oyo sala nga na vie na koyiko bosa na te. En tout cas, pour biso ba mandia to bosa na te o mutu asali. To zwa ngoka ne to balusa ngo goy. Awa yo zo boyo kabilanga. Tango ngape na ozwa so na pesi yo te o regete tango comprendre vie yango. Era ngo yo kabelanga. Po ngata on pe na ozwa na o kabela yo. Oso ya yo zo boya o comprendre vie. Moi tango comprendre vie ezareta. Donc mikolo ya ka bongo ah ba opimela biso ba ba biso pe tozo ah ta biso tozo to pimela o comprendre vie na pesa ba honte pour nani po biso ndamba za wana pour na biso
En tout cas, oh nyonso okabelanga moi oyo nzamba omona ye. Ouais, on peut s'en $500, nzamba on peut c'est 5 000. Nzamba ndoto na loti. Nzamba ebisinga Junior, tu auras beaucoup de combats avec des filles. Là où tu pars au stade des martyrs. Mais azo ebisaka bi okosala na bitumba esika okendaka na keo me nzamba akotika yo te. Ebo azala na bitumba. Tina tunia azala na bitumba. Na comprendre prophétie wana te. Wande nzamba la. Nzamba azolakisa nga ebisinga eke okosala na bitumba. Me mutu akobundisaka kozala mobali te akozala mwasi. Mais nzamba akolakisa kaka mikolo okosenga no nyonso ekosimba. Ingénieur Mara Boyembi TV wana olobai na nga ti sikoyo. Pe nazoluka su réchaud. Eza na nini ya kotumba biloko oyo baluka wana pour la poulet diabolique. So na semwa soso ezo baluka. Poulet diabolique. Igoy bien. Tala musala kitoko fe egola pesa nga nzamba lola. Kutika na honorable kutika na chomba vraiment Sami Esale na lwala ba wana tout bonne guérison Sami Esale. Mais c'est comme si awa goy. Ya quotidien mikolo vraiment azawa na bi ba nouvelle réécrit. Oh baza ba golo ba gladiateur bo kabila awa. Donc aye sika faut comme na sentiment musala. Et goy. Ne tozoli ama. Bo pesa awa. Bo pesa mais numéro ne to pesa te. Mais boaka ora la mapati ko ya. Te boaki ngo pas les jicho. Bien bloqué pa nanga to komisa. Na yebi ke bapanza yinga sangwa mabe mais ya turo yoko. O pe naza na mbongo na ye asenga nga pardon na opesa. Ça va naza na ona godia. Apesi batu tout mote ba golo ba gladiateur to la dynastie volume 2 to bomba vraiment ba mbongo na mosenge Charlie Kabea batu tout vraiment to somba dynastie sans biso to somba to lakisa ke to le karabango na ebele. To ya na ba polémique oyo kozana na sens te to prouver ba réalité sur le terrain. Donc ba groupe WhatsApp nyonso ya papa Hervé va faire rigola ou rien, ou tout à Turquie, ou tout à États-Unis, vraiment, tous à Ranabino, tout l'Ingibino. Il y a ba griffe les grands sapeurs, parce que ça vraiment les États-Unis, n'a pas si mote, n'a pas si batu. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci na batuto batala rabiso. Pourquoi pas na Cheikh Betoko, les barons de la Sainte-Geneviève de Bois Paris, na Pesio Bambote Mele, Masalanga Frank André Medi, gouverneur de Washington, Bambote Noya Wana, mon vieux Gelor le Sele. Il y a eu encore une fois merci Nayo Rigen Mola. Rigen Mola Badawa, patron, le jeune boss Rigen Mola. Yampaka. Rigen Mola Badawa, Sali Sarabiso, Bisopeto Rozo. Yo na mono so comprena vie, yango kabila rabiso. Ok. Rigen Mola. Rigen Mola Badawa. Patron, il y a jeune garçon. Toni ba patron ba kokote. Bazan boko kumise na suko wa $20. Basi porter bagay. Nous sommes déjà à la fin maintenant batuto balinga nga botani na okanga bisaka nga c'est-à-dire que mission suki awa. Bye.